cadre ngasi ma maman après quartier la tente kenda assemblée ntamemanga ya meninga BCBG lelo pe koko nzoro aza mwana oncle langa donc koko nzoro aza oncle langa la maman nanga mwana na ende aza papa Você não é le banjora ebate ko kufeli njora molandi ya bato njora omoi kaka ndenge njora lobaka ndenge mutema na ye peza munene o nyonso aza vi aoleka na aomeka supu wana o nyonso aza vi aoleka na supu wana. Vous savez, il y a d'autres choses. Il faut pas topper sa bokonza molili succès. Il faut pas to graviser. On moni biso ba pasteur hein ndeto bomi makambo ebele pe na bakata ba église. Bazo bomayo, bangi balia yo, badoki bazo sala yo. Oji c'est comme tombola kindoki koleka tangu ya nzambe. Njora n'a jamais été problématique. So la dit kolobana njora binde ba bombela motokanda a motema te. Boswa na na 12h01 à bengi ya bosani. Voilà pourquoi toyo le la coco. Papier mouchoir, mouchoir. Papier mouchoir. Pasteur, bonjour. Bonjour mon ami. Tout le monde a l'impression par rapport à Matang à Lelo. Tout le monde veut aussi compartir la famille à qui Sunzora ou à perdre tout qu'on a. Vraiment,
komona bageste oyo osali par rapport ya arrivé no esika emarke biso quand même mais yo moko okozanga maloba te peut-être non njora atantine ya bana ngai njora bomba petite sœur nanga propre na ndako aboki epa njora akolisa njora atantine ya bana e libanda nyonso loba njora ayeba te kokufeli njora amolandi ya bato njora omoi kaka ndenge njora alobaka ndenge motema na ye mpe eza monene toye parce ke oyo akufi il faut boprécise yango bien aza kaka koko ya njora te aza koko na biso nyonso nde biso tokufeli lokola bible elobi bolela na bao baza kolela bosepela na bao baza kosepela voilà pourquoi nous on est là toyawa parce que toza na fête ya mariage te toyawa parce que toza na fête ya collation te toyawa parce que toza na fête ya anniversaire te la mort c'est un rendez-vous de tous les vivants aza wana na ndenge azawa aza tata mwasi ya bana toye tokolela mwana ya biso na morgue ti na cimetière sauf que tozozela bato mosusu appel euti kokata awa leki na yo mwana ogenima kokonzo nda tuningaki toza wapi omonake tozotonda awa ebele mpona olela mwana ya biso voilà yango wana voilà yo moko mpe taki pasteur liwa ya koko nzoko ozomona ngo comment est-ce que ça spirituellement la mort c'est un rendez-vous de tous les vivants o nyonso aza vie aoleka na aomeka supu wana o nyonso aza vie aoleka na supu wana vous savez il y a d'autres choses il faut pas topesa bokonza molili succès okay. Il faut pas to graviser omoni biso ba pasteur hein nde to bomi makambo ebele pe na bakata ba église bazo boma yo bangi balia yo badoki bazo sala yo oje c'est to comme tombola kindoki koleka tangu ya nzambe o biso to yebi mwana zaki ya biso aza iso na bomo ite lokumo ezongela nani nzambe tala mwana muketa nde to tondi na mort to tondi o to yeza muke papa ba o baza koya. Ça montre que Kokona yaza mutu ya bato ebele. Njora n'a jamais été problématique. So la dit kolobana njora binde ba bombela mutu kanda motema te. Boswa na na 12h 1 minute abengi ya bosani. Voilà pourquoi toyo le la koko. Baboma te ba o babomi ba ngope bosani. Ba kufa bis on est des pèlerins. Voilà. Pasteur, étant qu'il y a un homme dédié par rapport à l'aide spirituelle, tout le monde éclaircir biso parce que le but que la mort est un rendez-vous de tout le temps, de tout le monde. Par rapport à yo, étant que le but que nous avons tata mo shabana, na angle spirituel, tu trouves ça comment? Mon am kebo ya sali le côté accomplir le mort. Bible lobby bitumba banzoko. Nine yo kakapasi. Matiti. Oyebi mutu soki aluki njora longi eta okoluka bana njora. Mutu so aluki mwana njora longi eta okoluka bakoko nani? Ya njora. C'est normal. Maintenant to koma la phrase na te parce que na benga mi poto mobimba. Oh pourquoi kaka bolobi bandoki? Ozo comprendre? Et cause à la volonté nzambe. Na lingito sala débat na likambo wana te. Oh nga na lingito lobela toye kolela koko na biso. Parce que to kolo babalié sikoyo, mais on n'a pas de preuves ya batuango. Mais oh nga na lobiba oh babomaka batu bango pe bosani. Okufa mutoze éternel azate. Voilà. Et surtout na ba photographe ba comment. Quand on chope un papier. De copie Roger Monobel. Oui, voilà. Est-ce que vous en avez malobaté par rapport à Matanga? Ok. C'est bon. On va la porte en triple ainsi, mais la mort.
Chef, caméra la mort. Osangela bino awoga.
Jambe na pesa jambe pas va ben escale va ben l'autre jugé pour la vie alors après 10 ans, la présenté du nom qui m'a coconamai. C'est mon qui le 14 mars, le 14 septembre. Il faut mon bébé Bogart, il faut mon bébé Gouna, Kunda, mon balaya. On les a rabanés. Non, funda kwa panzando asali fièvre 2 jours les arrêté nana bani bele na bola randa kwa la bani bela o to bela baza nazomona ngo clair tibulesi ezalaki docteur Nepso quartier beti kitabi monjora comme fièvre ngala tuba mono to sona tumu to ma fièvre fait kita ya sona tumu to ma fièvre qui très bien sona tumu to ma fièvre qui batie si pour sona boteba tito kama na lembele na nzela kola na boga kufina maboka mwana ngada kisa mama na mwana okufa kuma fara mwana mutawa kufa na bia mwana kufa kaika mtema bito na hospital masamona ya kufa parce que c'est la sabola sabi dans la bingo sabo pour le kamutu na bingo mais c'est la bingo qui est tazana pour ma téléphone be baki na bingo sabo ya zuya bia jora na mwana ko tsamwa la serke bo pisama kutazo sanga na yo katate fongola nana na zozo moteur rapide pour que changer bango piteur ba ana ka mbele musako la zone na bina mo mo balo ya zuya le spirituel na habité bima ko s'arrêter jamais comme ça ça va monaki abenga fongola puissant na so ba kututé la bible pe na ndako na zo zawo wana kele mbangu na kele zo mwana na hôpital la tozaki to yawa c'est trop tard que ça mwana mwana okufela folo mona bébé azaka sur la terre na o basi na ntango na mweza la scandale 15 ans mais c'est la basi fondé ezaka toujours le bas mais c'est la vie moi personne collé à pour la suite on dit quand ça la mais na pena suya na ezalaki azala monsieur be igé de monsieur aza pas monsieur pour la famille toi na docteur to buchi ba docteur to buchi ba tout ça ba pasteur rebelle na famille toi ba prophète na ningo pe tout ça na bena de sa famille wana mais ça mo kana nzambe kumba mabangana okukunda kokote ngobule no bua kana kunda kokote kokofa kundanga bakushoba kundanga kana kunda ko kundi mwana tele ke kunda ça fait mal vraiment donc je compatis ma famille c'est pas comment on a bien nous surtout oui c'est pas comment on a bien nous surtout c'est ni kofi le milieu merci ndeka kundi koko mtasali nyonso koko kunda donc ko ça tient intérêt
eza bene na mercredi mwana kofi mardi abi wana koko na ye ayebi Dakris mwana mema mwana nga na bandi na quartier la tête depuis 93 Dakris abota 94 amemi wana mwana na ye donc nasengi Koffi Olomide vraiment nzambe apambola ye na oyo asali nyonso eza ye basiake balibulu makambo to moni bafanfare eza makambo to c'est Koffi Olomide nayebi kaka nazali na mbongo te liwe elinga briske mana na préparé na konda semaine prochaine mais somo konami lelo vendredi akufa mardi lelo le 17 pour na Koffi Olomide nasengi vraiment a papa très bien a parent na so Koffi aza moto asepeli appel na yabenga na tongo aleli abenga leli ko pas faire na Koffi Olomide leli habiti jora ya petit na ya famille na rotinda ya ko busalobi maman na sepe tout donc on fait c'est un bon équipe c'est maman tout donc tout mais c'est maman tout on va aller dans ce camp moi qui va souba on va tout aller à la kiti va boyer et le gars aussi Koffi Nazala la famille na moni que famille la maison ba moto malamu tama passe alors la vérité ba c'est tout na on a sait pas ba on a zala ba moni yo so ile ka ba tout ta présenter ba musicien ça n'a pas passé ça na mona ka ba balinga na bino ba piroger ba facile ba ba nani ba caméra na so de sana ba presque ba pulu rapasa pulu na ba to na presque ka na mo ka bino na mo c'est ça qui bien c'est ça va bien ma casse c'est ça to ba to tipo te to ba vidéo na ba page to moni ba photo to comme nene to ti te ba lo to ba photo tika nyoso et mon ancien va enterrer moi na biso OK donc on a kosaka na biso na kosaka le bango le kiki sino voilà le bango le kiki sino le bango ça roule mona to za bien ça veut dire mimi c'est vendredi na zangi na il y a le plus dans le verset ça veut dire botama voilà tendem ko anniversaire na ko jura na bon la bana bien très bien oh ko ni muso bi internet no tami bozo mona ina ne beza na ketikela matonena atende la gare bozo mona tilelo Roger tilelo la commune là même jambe et puis mannequin vraiment centre bana barumbu akadra nga sima mama après quartier la tente kenda ensemble ntamemanga ya meninga BCBG lelo pe koko nzora za mwana oncle langa donc koko nzora aza oncle langa la mama nanga mwana na ende aza papa koko nzora tosala lisusu mwa lia omona kimétissage pa koko nzora so etali omona nga bona ba tata masa Christiana to famille eza ebele dacosta pe azaki mwana nanga bebe nanga na ndako benge pa donc famille ya makasi donc partout nandeye nakomaki na ba difficulté ya la vie donc famille etikaki nga bacamarade batikaki nga mokili etikaki nga nzoka kaka moto azalaki nanga donc ye aza moto oke soki lelo likambo ezwi nga ifo bolukaka kisi nzoka yango boluka famille nanga kisi nzoka moto bazala bien placé mpona makambo nanga mais makambo ya mwana abeli kaka jour moko na butu donc baake hôpital ntango azongi babibi hôpital mwana bufidan ngape tunakota bapriere epa prophète Emmanuel Ebeti leka Jésus nga mpona ngoma osambela kuna mage tunabika 80 fait na obika sikoyo te wana naesiki proje wana ezala poso mbaye pe pousse eza na répondre na bonzambe donc nabiki nanga 80 nabiki 100% te po bato pe nasala hypocrisie pa nzambe te nakobebisa bino nyonso na spirituel kala mingi te naosala sensi na bonzambe liboma na bonzambe sensi na bonzambe liboma na bonzambe kosa nzambe po tobetama mutakala donc nzambe nta inspire na nzambe nta inspire na tobeta
c'était nga nakokunda David te ye bakunda Koko te Maboline ilianika te Luisa Allô? Oui, maman. Jambo sana dada. Asante dada. Asante dada. Mon numéro c'est sur WhatsApp. Enregistre ça comme ça tu m'appelles sur WhatsApp. Merci. Excusez.
nde mokolo wana nzambe apesaki epema mpona nini na 6 mois juste mpona botambili le 14 septembre akufi le 14 mars 6 mois juste 6 chiffre 6 eza normal te amwa moke akepemaka na kili bogara ndenge wana nzambe azoso na kitoko lisokoli biso na baproblème nyonso biso bafranchi toloba na baproblème nyonso kopesa lokumu po aza angelu prophète emmanuel dodia lokaka oyo nyonso eyelaka biso na mokili eza po toyeba bonene ya nzambe nzambe abomba molimo na ye nzambe abomba ye pema na kimia aza moto oyo ayebi eloko te ntango ye ake na 6 mois nzambe azwa molimo ne azonga na lola ndenge aza na ke ovanda deja na ndako ya papa na ye nzambe apesa biso nyonso makasi tokolela me tokosilisa kolela te pasi na motema mwana lali mwana kolulalula mwana nyonso kusika peno na bakamera na peno kofilme pe mingi tata bino moko ofilme deja conflit ofilme aza couleur ya Jésus Christ aza couleur ya nzambe ye moko bebe moko boye posa oliaka kaka mbanga ntango bapekisa ye bato bayipopesaka esubisa monoko te eza kuna bebe moko ti bapesi oyo jérémi mema bebe moko boye okike bebe ngo misu minene mutu munene boye bebe otanga basoyi boye bebe elongi mabe boye bebe siko ya charisme nde toperdre ye na 6 mois sur la parfum bebe aza na basuku ba 5 valises donc bébé so bokoti chambre na ifani to amema mino na chambre atiki nyonso poudre provision atiki bakui nyonso to contrôler mutu so amemi to tala mnoka mutu même ça olia bébé bango donc bébé mo do so monega do donc bébé mo apesa son nom hein bébé mo apesa posa bébé Ricardo ngana be yange pa ape mana kimia amen biso de ba franchi déjà dans ma prophète Emmanuel Dodi prophète Emmanuel Dodi soki nzambe apermettre mwana akende na 6 mois eza ye nde ayebi tuka tokoloba ndoki tokoloba boyeboye non c'est pas normal eza ke mwana akei topesi ka merci na nzambe topesi bebe na biso bai tokobosanaka ye te azali grave na kati ya motema mpe histoire na biso tokoperde koko na bamoma boye te mpe toperde na nkoko na baage te mais ka premier koko toperde ye eza pasi na famille en tout cas pasi makasi na famille na biso en tout cas napesi ka merci na baoyo bakompagne biso otika mwana non tosololaka na biso malgré que toza na badifférence toza na baconquérance na biso ye abundelaka lider na ye mpo aganye pain nga mpe nabundela lider na nga mpo naganye mpe pain na ngai mais à part wana toza bato toza bana commune moko barumbu ya mwana barumbu wana mwana barumbu donc en plus mpe toyela mpe nini baconquérance yango tosalaka bamarketing ya baprésident na biso aucun jour kisi nzora otielanga pi roger poison nakufa mpo natika ye aucun jour kisi nzora obetango masasi mpo nakufa natika donc nga mpe naosala yango te donc oyo tosala ezaka baconquérance na biso moto na moto aodefendre ka na ye pour que asala marketing ya orchestre na ye mais toza bafamille toza bato toza bandeko donc na ntango apasi esengeli te ya kokabola mawa parce que mokili esengi bongo tokabola mawa mais tomoni te assistance vraiment porte-parole ebele wana eza bango nga aza social nga bato tu bayebi ke pi roger pimelalonga invitation fete mais matanga nalingaka toujours kokabola mpasi na bato mpo nga nakufela mama nakufela mwasi nga nakufela bandeko nayebi mpasi yango mwana nga alingaka toujours kokabola mawa ya moninga esali nga mpe bien nakutana suna sere nango nalingaka mingi babote sandralina namoni abongwana nayebisinga abongwana ka 80% 20% etikala mpo arépondaka bato sa bafingi na internet fasi na bonzambe liboma ya bonzambe nanga ntongo ayebi
traverser na mbebele ayebi ça va ça va interview kala mingi mpe exercice na bonzambe liboma na bonzambe ezoya nabongami nanga 80 na bosala hypocrisie na bonzambe donc nabongami 80 20 ani etikaliza mpona korépondre bato mpe na bonzambe bato azotunanga mpona nini sensi na bonzambe liboma na bonzambe Roger, tout le monde est vraiment absence de ma musicien. Ben, nayebi te pourquoi baïete donc voilà on est baroye mais na plus Roger naïe. Donc moi je préfère tout le la mamba plus Roger né naïe. Ya ba tout Sandalina pesa lourd na bakata YouTube. Plus Roger pesa lourd na bakata YouTube. Donc tant déjà plus Roger Zali, Sandalina Zali, na eu deux occasions là. Et ba bi VIP ya ba mon ba qui question on ba tu ba beaucoup là. Voilà il faut tout na kisinjoa. Voilà ce qu'il faut tout na kisinjoa. Via ranking atanga na zabo soki na kufeli ube na zi problème na rotala problème à pivé na ngapi rojete matanga za pesa muto invitation te wande na bisoba musicien zande na bisoba musicien même ko ba kufela ba ba valeur na mbo basala rabat donc c'est que ils ont un problème ba assister ba musicien ba na ebite na kufela ko kambe na kufela ko kwa mwasi na kufela na mkolo ya ba ya pete donc na pe ba ya te na ya pete omoni la on réciproque ye natikala na maboko na ye mama ntango akufaka atikanga na maboko na ye aza kokola moto mutamemanga kasela ta memanga bcg moto okele so nazwi problème bino monde ya youtube bajournaliste fo boluka kisi nzoka po boyebi famille nanga te boluka nde kisi nzoka po apesa mino vrai sœur ya likambo ya sandra yango naza yaa na ngai monguna ntango monguna na ye soko azwi likambo ya pasi soko ye eza lokolo te ye omona moto ata fingaka yo moto to asalaka yo mabe so azwi likambo ya pasi amoni ye vers ye oteyi ye oteyi ye directement donc bato baye te soki baye te mpo na la mosusu bamarketing okisi nzoka asalaka na ederanzaka bango bayebaki bateyi ye te basungi ye te ifale baya bakabola na ye pasi mais nasepe na presse bino nde boye bomobilize boza spécial nabenga bango paparazzi voilà ata vie nanga honorable ya mokolo ayebisi nga peti nanga kende tokutani yaa na pharmacie na luvungi na bokasa ezwaka motu nyonso libanga azwi chaku ndenge koseka te telokutaka bayaka te mais nga na ye po peut-être ye azalaki informé te maintenant loka naza informé na ye donc elobi te loka ayaki te mais baproblème tu bazala okisi nzoka abenganga suspension oyo nini kisi nzoka abenganga mpe kisi nzoka arespectanga makasi ata bomoni tofinga na tv ata ya tumbi nanga na tumbi ye mais sa tokutani kote moto oyambanaka comme si rien n'était biso bafranchi nzambe amufukulwa bato prophète Emmanuel Dodi alobaka totika nyonso na maboko ya nzambe donc tolela mwana mpe opema ne ye aza ne angelu biso toya masumu ebele totikali me angelu azongi ye esika ya tata donc bozela sexe na bonzambe libonga na bonzambe ezoya déjà le semaine prochaine aya na studio tozoyembaka tootoli ozana yembozana komisozana ye omolozana ibonga na bonzambe ye sasila bonzambe ye na momondo efete tokasinani merci